Hello la famille, hello les botalangai, bonjour à tous. Tu veux présenter Bino résidence Oyo, il y a Kitoko, il y a bien. Les bisonos sont tous au monde, ils ont une superficie à 375 mètres carrés, soit 15 mètres x 25. Donc, ils ont très Kitoko, très propre, très classe. Ils ont une résidence Moro, il y a bien. Ils ont 3 chambres, salon, cuisine, des salles de bain, magasin. Donc, ils ont vraiment mon aîné. Donc, il y a 3 chambres. Et ndeka tozomona toujours ezana na sima na biso place totelemi awa tozana dépôt donc ezala kwa moi mes maisons commerciales mora mukie mais ba itizango comme dépôt donc onyos oza parking onyos tomona o liboso na biso awa eza parking. Je crois que na kati torokota te pour la confidentialité ya biloko o eza na kati mais quand même tozota la libanda tozomona que résidence eza vraiment kitoko et puis ils ont répondre na ba norme. Donc voilà pour évoluer déjà na lobaki le pango eza 375 mètres carrés soit 15 mètres x 25 et ndako eza ya monene ya kitoko to relaxa ba photo na kati pona ko kota na kati to kota te mais to relaxa quand même ba photo a kati ndenge ezali. Donc ndako eza 3 chambres, salon, il y a ba parents, salon ya bana donc ils ont 2 salons et puis ils ont une salle à manger, ils ont la cuisine, magasin et puis ba salle de bain, toilette à libanda pe ezali la place il y a cage, il y a mboa ezali. Donc tu reçois ma timing était pour la relaxa mais pour la ba oba rozala intéressé air to koya kotala. Donc to kota partout pour na kota là et puis qu'on soit idée na kati ndenge ezali malgré que bon on a ba photo mais comme on n'a pas en face ezalaka ndenge mususu. Donc le pan on a biso eza na commune ya Ngaliema na lobi bien commune ya Ngaliema à 5 ou 10 minutes à Kitambo magasin na quartier Kinsuka Pêcheur soit Mimosa Brikin na Bandeli awa toza na commune ya Ngaliema na Mimosa Brikin Kinsuka Pêcheur. Donc ndako yango eza kitoko eza résidence oyo eza kelelo osombi to au pesibiso temps ya robima et puis yo oye ko continuer makambo na yo. Donc voilà un peu à tobimi na avenue parce que toloba toujours que eroso malupango fortala batonini ovanda na bango batonini orozana bango vina yo oko partager yango na banani. Donc voilà agnos tozomona quartier ndenge zali et tozomona que ba construction bien zali et avenue ezaki ezali voilà secteur ndenge ezali. Donc voilà awa je crois que tolaki ici déjà et tokomi natan yakobima. Donc pour na onyos akozala intéressé benga biso to solola et puis oeza ba séance photo ya kati ndako parce que bilo eza na kati moyen to filmer za kité mais quand même tout de bino moi quelques séances photo pour na ko aider bino boza na idée générale par rapport ya résidence ndenge ezali na Bandeli 375 mètres carrés soit 15 mètres x 25 na commune ya Ngaliema